mbote ba internaute ya www.congolokolenews.com sengo kweba bino ebele kolanda site na biso site na bino. Je pense que la fois passée botonda quitté bosenga kibongo tozongela lisusu émission na biso point de vue oyo toyamba kibongo moto na nzambe na tolobelaki lutte contre les faux systèmes religieux. Donc lelo nazongi lisusu na pasteur Alain na kobenga ya pusana po bomona ye apesa bino mbote. Bonsoir papa Alain. Bonsoir ma sœur Guidi. Et c'est un koyamba lisusu batubile ba sepeli na matière oye nango sika na cadre ya thème na yo munene oyo ezabongo mission nzamba pesi yo ko lutter contre ba faux système religieux. Un message intention batinyo so bazolanda yo. En tout cas pour na batinyo so bazolanda lelo na ebi kenzambe asila rata za na ba nouveauté eza lisusu na ba révélation oyo opesa biso vous allez belé bolanda biso et amashia otubengi Christ a resala beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup balandi émission point de vue bomoni mototo yambi azongi lisusu poto beta c'était na makambo tolobela ki mikolo milika kasi lelo to kofungola pe makambo mususu elongo ngana kopesa mituna ya kopesa bongo biano papa église ekomi na makambo ebele kolanda église tuzo comprendre te toyoka pasteur nini tolanda message nini ozotia biso na moi confusion. On a lingi papa et bisabiso ba pharisien ya lelo baza penza banani. Donc lelo nakoloba boye ba pharisien baza belé. Je crois que ba écriti yango moko egoyi koloba tozotanga à partir à lecture wana passe na ngai lelo tous à la vraiment na ba preuve à l'appui. Na kati ya liloba. Na kati ya liloba okoskize biso tozotanga Bible numérique. Oui. Et ça, les camotés pour mes yoka. Alors, Bible Zolo Waboye, Tozana Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Donc tout le monde déjà que les pharisiens et les pasteurs nyoso yo basali nzambe nyoso ba religion nyoso oyo sala que baza ko sala ba impression mais en réalité na kati loko ezate. Lolenge ndini toki koyeba bango papa Alain na engumba na biso na kati ya Kinshasa to na RDC Mobimba to koyeba bango ndenge nini. En tout cas pour avoir détecté les pharisiens il faut avoir connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que lorsque ça va dans Zambé, qui va détecter les pharisiens ils manque la connaissance. Et puis les pharisiens va commis en otage évangile, vérité. Ils ont emprisonné la vérité. Donc pourquoi? Parce que ceux qui vont dans Zambé va vérité. Vérité c'est la lumière et que ça va œuvre sur la ténèbre. C'est comme ça que en passant na ça va dans Zambé to fungola miso comme tango to yeba makomi na Nzambe. Et ba pharisiens bazo sa biso mabe parce que ba ko empêcher biso kota lola, ba ko empêcher biso ko hériter ba véritable promesse na biso. Parce que dans la rédemption tout ça na ba héritage belé. Par exemple ndenge komami na Apocalypse 5. Bible zoloba que agneau aza imolé pona biso. Azwa qui richesse, honneur, gloire, puissance et toutes ces choses-là. Ce sont des héritages de la rédemption. Oh, biso sengolito vivre. Mais le loba nanzambe baso vivre médiocrité sur médiocrité. Donc sous le plan bataille de l'influence, peuple de Dieu, c'est comme si bah échoué parce que l'église est influencée. Or le règne de Dieu, le royaume des cieux, c'est l'influence de Dieu sur la terre à travers biso. Donc voilà pourquoi tolobeli kangwa pharisien oyo et comme il t'a auto-détecté bango. Ah, ba pharisien lelo bazan un problème papa Alain yé. Papa Alain yé poazana etinda et pesa melie ko uta na kolo. Papa Alain na émission les kaki tolobela ki mingi sur la fausse doctrine.
doctrine yango pe bato ebele kati na corps du Christ okaba kondongwa no toza doctrine moko te toza doctrine moko te kasi makanisi pe ye balobi saine doctrine pe eza papa alango yebisa bato bakolanda biso saine doctrine c'est quoi? Donc doctrine d'abord ezali enseignement. Tant balobaka la doctrine du Christ, et qu'on c'est mal l'enseignement du Christ. La Bible dit que lorsqu'il finit de prêcher, à ces côtés, la Bible qui est étonné, ils étaient frappés de sa doctrine. Moi, que enseignement naïe, c'est là qui n'est pas moussous. Alors tant que la saine doctrine, ils ont la confusion d'ailleurs point oyo, ils ont associé, ils ont s'associer à point ya les pharisiens. Donc ceux qui sont pharisiens basate, fausse doctrine peut vous alater. Donc les pharisiens basali, même ils fausse doctrine. Or Yesu atikela ki biso saine doctrine. La saine doctrine signifie parole où ils ont falsifié, parole où ils ont mélangé, parole où ils ont prêché en toute liberté et en toute vérité. Or les lots, au moment où les paroles de Dieu, ils ont été à la vérité. Les lots où problème à religiosité comme Makasi. Au moment que Batouana va soumettre le peuple de Dieu mingi na acte moko religieux, il y a religiosité en fait. Au moment que plus les hommes battu na bakitambala na bajipa milai balobi yango saine doctrine. Or au moment que na saine doctrine, mutazo ba tuzana saine doctrine pona kitambala pona nini, mais en réalité na c'est bazoto sa maloba na nzambe te. Bazote ya makambo oyo eza libanda ya nini ya révélation ya parole de Dieu. Donc parce que batu musu ba écriture. Mais l'écriture le les a codés était à maka prophétiquement, peu littéralement, bazote akane bazotanga. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour la makamoyo na éviter ceux qui avant tous les cas na koyi kozonga muke na sima parce que les kama wa pharisiens wana na kati ya l'église les kama wa pharisiens okoya ko remarquer que bazo embellir ba église kitoko makasi bazoti ba instrument kitoko baza kolata bien baza véhiculer na ba jeep ya minene na lobite que baton so bana ba jeep ba pharisiens mais à 80% ba pharisiens bazaka eza lolenge na bango balinga plus apparence extérieure Paris rwanda tango so bima et na sima ba bomba mi na sima ya biloko wana bazo sala toutes sortes de mauvaises choses. Donc c'est un peu ça le qu'on a peuple de Dieu lelo tango ekoki pour que tomeka kobima na fausse doctrine tokota na saine doctrine. Mama mingi papa Alain na bandi na ndio na bokebi kasi koyoka yo koloba na bakati ya ba doctrine ngo saine doctrine ebeleza otomona kalibanda te pamba te toyebi na ba ecclesia ebele na pantalon kokota te na suki na yo kokota te esengelo mizi pa malamu toloba toto sango toto sa te pamba te église mususu eza strict na boeser boeto bongi na pantalon te pantalon eza ya mobali okoki kotika po même nde na tie maquillage boye na baeglise mususu babenganga Jezabel bape ozopengwisa mibali na biso na nzela bolati bapantalon ekangi bino mpo mibali na biso balinga bino bobendi bacrayon botie bamaquillage sikoyo évangile nini eza nini papa Alain? Problème ya évangile eza na baaspect ebele eza na aspect moko na kati eza lokola ne tolobaka na école tozotanga ya bacours ebele cours mosusu ezo viser société ya bato mosusu ezo viser spiritualité mosusu ezomona ti na classe batie religion na baécole totanga kala surtout ya bandeko toyebi wana. Donc problème ezali suki bamaquillage tout ça en réalité l'homme aza esprit eloko ya liboso nzambe anango posa c'est d'abord l'homme intérieur azala sauvé soki mutu akati ya biki makambo ba maquillage banini ye moko akozala na jugement intérieur so mutu akomi na connaissance ya parole evandi kati na ye moko akolobaka non je ne peux pas mettre ça je dois mettre ça moni d'ailleurs na début église on ne peut pas mettre cette loi là so batie mobeko wana porte église okangeli batu porte Yesu pa ki pona bato mabe d'ailleurs na pesa yo avant voyons comment mon Christ oyo andimeni pendant kolo abongwami akoyana na lox akoyana na pantalon akitisi akoyana ba forme oyo ezosenga o tolérer nanu ye kaka ndenga ye eloko eko transformer yo et mutu wana eza loi oyo tiete parce que wana comme loi mais problème ezali
parole yango moko eza na puissance ya transformation tango ko simba eza parce que batu enseignement eza sous puissance na l'église donc ba komi ko transformer batu na makasi yango moni que batu lié basa la transformer la parole ba komi transformer hypocritement soka ye pas pasteur alati jipa mulai soka kena pembeni alati mini jip soka ye pas pasteur atilox et ati par exemple katisuki soka ke côté mususu alingi yango lisusu nazo batte que nazo condamner batu ba lox ba nini ngana yepo na condamner yote nazo ba parce que na l'église ba condamner kabilo ko wana c'est ba genre ya biloko wana. Alors problème est ça dit ce que parole est transformée mutu et ça na présence ya pasteur et ça na absence ya pasteur à cause de la même personne ne lelo ne style wana ya ba pharisiens bazo créer toujours des pharisiens ba hypocrites. Donc aujourd'hui dans l'église tout ça na ba pharisiens plus que ba ko banga motei ko le kanzambi. Voilà. Bazo banga motei so comme un pasteur azawana a omet la cigarette né tranquillement te. Po bango moko ba sorte ya basali wana bango moko ba banga ka bandimi ba banga ka batu mais ba banga ensemble te. To banga nzambe. Soka yeli boso batu amo santo mais na chambre na amela ka ba whisky à langue. Oui. Je crois que na ko profiter ko yebisa batu. To sepelisa kande nzambe ya batu te. Bible eza na frontière. To banga pe pasteur te toto sande. To banga nzambe. Makambo zo ba ezana makamsusu na sima nango te. Te nazo bande mangwa solo po batu mususu bazaka nga bande na sœur na nga boy toke matanga. Na kuti bango bazomela mwa koi na bango. Aka ba moninga o makambo etali yote. En tout cas, na bite poza libre. Poza libre nga na vitalo na pona melaka na te na ndenge na nga. Mais soki na melaka na banga pasteur te fona banga denzambe. C'est que journaliste moi a posé la question lobby pour comment yo pasteur opoza nande comme so bon mate. Ote abande kona ote comment ote abatu mususu. Na ibisaka tout simplement même bande kona to ba mi wana. Yo mto obongo lisaba mo mate. Même ndeko nanga azana jour na nzamba obenga yi. Problème ezali biso tote ya kaka. Mais pour azala toucher, à recevoir message, à changer, et ça dépend de Nanzam. Amen. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Papa Alain, très intéressant hein, de comment a bien en France. Comme on est pendé Kimi je crois que Nakoko se rappelle parce qu'il y a bien Ndeko Pouloulou, je crois. Ah, Ndeko Pouloulou, voilà. Ndeko Pouloulou, on a soutien, conseil, c'est bien. Ndeko Pouloulou, pas à moi la Yolo, hein, à moi la Yolo, sud de côté à Mamelo, côté à Masamba. Mbote na yo maman no pate ka ba baobab l'école Masamba to leki na biso. Papa to zongela siko question oyo. Omoni évangile. C'est comme si Ememi intérêt yo soka pa na bino ba pasteur. Hein? Nde to benga ngo la pédagogie to benga ngo égocentrisme. Les amis mingi na âge à 3 ans hein. Moi na so amoni o cheko pobo yanga. Oche oyo donc tout est retourné vers lui. Les centres d'intérêt c'est lui. Évangile alelo et petit pasteur a comme une égocentrisme, a comme une égocentrique tout vers y. À mon on a chaînette, fait ça la chaînette au pambolam. À mon on a tibago les amis il faut prier pour ça, mais il y a zouango, à tchamon la poche. Aïe pour mon plasma, au pesa dans TV wana, on doit prier pour ça. Si comme on dit quoi pauvrir bisson, pour nous comme il quoi ban à 3 ans, nous surtout pesa rabino. Papa. En tout cas, vous avez trop dire. Ah, il est bisangaï, papa. Par exemple. Bon, Nangina le babouya. 40 résultats. Mais tu as vu la victime est belée. Oui. On incarne bango déjà, je comprends. On incarne la victime. Voilà. Chrétien. Pasteur, nous sommes fungula mutungu na kwa zole isenyoka. Nous sommes zole isenyoka matiti. Ce que tu as évité. Faut avoir une opportunité au talango. Au talango na parce que déjà serpent est un symbole kaka ya mabe. Nzambako oyebi serpent, attends le serpent des reins. C'est-à-dire que ils ont une signification. Tu vois comme ça tu vois la différence wana. Nangina ça mutu moko même azolanda biso que na makambo lobi. Il y a égocentrisme ya basali na nzambe. Tango bazo sa comparer na ba nini nyoso wana ba intérêt bazo nga ba intérêt personnel. Et il faut ça clairement que ba komi ba Jonas ba bongi nzela. Webi Jonas akala okoyeba que même ata akala po yebeza ipasi. Ba Jonas bazo belé na kati ya église na bandaku na kati ya musalo to sala. Azali susu na vision te, mission ba pesa ye akenda à côté. A commis na poursuite ya ba bien matériel na richesse. Et ce qui fait que pour remarquer que muto azo sala su nzambete. Okomona que matériel est comme liboso. Makambo nzoto eleki ya molimo.
Donc au moment la question a alingi chaînette na yo, alingi télévision comme il y a envie. Papa, na su qui peut en acheter. Pour la renchérir motu na langa. Omoni moto na nzambe en tout cas égocentrisme koti na bao wana. Omoni na yebi mutu, ko ba bino ba basala nzambe on est jugé point. Mais Bible ka lobi est juste juge de tout, hein? Kaka Bible ane lobi est juste juge de tout. Ba on ka basala nzambe mo juger bisoté. Maman, papa, couple mon ko zimbo la bango crédit. Ba mona ki basala musika. Ba zimbo la bango crédit na banque moko. Pour basomba mutuka ba ke ko présenter moto na nzambe lobi amoni molimo accident eza basomba mutuka te petit à petit yemo ba banjo benda bongo monda mbuti esili mbongo ebele bazwa ki na banque siko mosala nzambe ya bongo to landa to juger pété to banga kaka l'égocentrisme kaka. Un homme de Dieu a voulu ça bongo te. Vous comprenez? So moto asali bongo pour comprendre automatiquement qu'il y a quelqu'un pembeni. Na makambo ya égocentrisme wana ba Pierre ba kolisha kango. Tango église bandi ko rassembler ba bien. Bazoteka ba bilanga, bazoteka ba terrain na bango, ba yena mbongo na makolo ba disciple. Ba disciple banga ba koma ba patron. Banga ba somba ba anes na bango na ba cheval ya tango wana. Ba na otambola ba tika évangile mais pa Pierre balobi, il est hors de question que bisoto servir na table. Boluka bateau te disponibiliser pour na makambo te recharger bango te responsabiliser pardon pour na makambo yo et biso te tika na prière na parole. Donc musala ya mutu na nzambe yango wana. C'est pour dire même que bosunyo so so en église et ça ya pasteur ya mogote. Donc il faut partager mon abatunyo so yango zo mona même l'église to lela. Pour ceux qui même ba pasteur ba komi na ba millions, ceux qui ba so ki yango batie na intérêt église. Mais l'église wana ba indigent baza muke moni donc c'est un peu ça et là on est photo bundisango. Merci beaucoup papa na bandi ete bino pe basali na nzambe boko ka moninga ndenga ko kabola boye bina bino hein comment taper orgueil pe mingi te biso ba grand azate grande o akobanga nzambe papa toujours na la question ne la kinga me elinga ki un peu ekima église ya lelo ba pratique amabe komi mauvaise pratique dans l'église. Bon qui qu'on s'appelle censure tendez musiciens à casser album ne amabe commission censure habiter album ko les quatre ans insanité. Si qu'on bino pillage des deniers publics de l'église soit des fidèles ko boti sa basi ba sali. Oh na osambelela yo mutu osambela mwasi ya mutu azosimba mwasi na poitrine mwasi ya mutu pasteur azosambelela ye azana na derako moko kutu penza ya plus grave mwasi na mbali bazo concevoir te pasteur abina bango zemezo ezozwa te po er ezalaka na butu milimo mabe tambola ezokanga bino fo kosala yango na moi menga mofona zala wana. Ah bon? Assembler pendant donc en live assembler pendant que bango bazoluka mwana en tout cas mambo est très profond nangina lo baboye mauvaise pratique ba pratique ya mabenyo sur en église et ça symbole ya kotalisa que église ezana ba problème où il faut faire face na yango et problème tout ça les autres ça l'appel na ba vrai bateau nzamba se réservé ba véritable réserve de Yehowa oyo babengaka ba traduisant en français l'éternel comme si tu vois le nom divin oui que même Bible basi ba falsifier na Bible ya solo oui que même ba kombo nzambe ezana ba enseignement singé to pesa yango nzamba kana ba tribuna no propre na yi donc on est ça ka toucher yango en passant et non ba traduire lettre oyo komi ba traduire na kombo na makiki pour comprendre déjà ce qu'on a commis. Donc, on a le baboye. Pour la makambo ya ba pratique ya mabe, eza problème il y a désordre dans la église de réveil. Pour nanga soki message ko koma. Bato yo balingi ke tokende liboso église ya Nzambe telema. O ba yebi ke église eza ya Christ eza ya bangote. Parce que Yesu azoyeb sa pierre. Alobi tu es pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Alobi donc je bâtirai mon église. Mais mon église. Lelo biso ne tokomo bâtir l'église na biso. Lelo en dehors même ya ko bâtir et komi tozo bâtir et puis ba église na biso. Et komi vision nanga, église nanga. Yango mo etango komi ba vision na biso, soki na ngina kufa na mota déjà
bato mosusu babénéficie na makambo oyo il faut or eza œuvre ya Christ. Et problème ezali na moment oyo toza esengeli tomeka kosansire biloko wana mais lokola association ya baéglise de réveil eza organisé te mpo nazala po lokola nga mpe nazo faire partie il faut toloba la vérité désordre eza tellement makasi église nini ezalaka na suivi te eza na commission ya censure te mutu to akobimela na kwe na ye alobi naza mutu église de réveil oyo abimeli et tout le monde fait tout ce qu'il veut bango so bosala bapratique oyo balingi mosusu akoya abandi na ye kopierge bato mosusu akoya abandi kotia baserpent na ndenge olobi wana or soki mutu aza catholique bandeko ya nini ya religion catholique balimbisanga soki mutu aza catholique alobi ke tosali basilique to tosali cathédrale Saint Kingandi bakolanda ordre bakolanda nini principe moko oyo eza bien établi na nini ya catholique et biso toza na eloko moko te oyo ezotalisa biso ke non ligne de conduite à suivre yango oyo et puis bato bazokamba église de réveil mpo na nga en tout cas na renier bino te mais nazomona mpena mosala baosala te. C'est-à-dire qu'ils ont raté. Parce que ceux qui maman réveil na Congo, na koyi même ko douter que réveil za na Congo. Parce que réveil ezate. Tunanga nini nazo finga mututé. Ponga moko pe na lobaka tuza, tolobaka église de réveil par figure. Mais en réalité, église de réveil ezali nini. Parce que tango ezama mambo spirituel. Les autres sont en kati ya aveuglement, tous en kati ya sommeil. Makambo mabe ezoleka, makambo onzamba lingi sala maison sala maté, si vous prétendre que tous églises de réveil sur base de quoi? Vraiment, pasteur Alain, ça c'est une très très belle réponse. Tout ça qui est ndp malembe na suka émission. Déjà, tant église de réveil en gros, ezana boyo kanité, on peut dire qu'il y a de l'immaturité. Bon, na ozala direct te koloba immaturité, ezala likambo tozoloba que en réalité na kati wana il faut qu'on revoie mambo belé. Eza ministère la provocation de na bengaka. Nazo provoquer ba kambi église de réveil, nazo provoquer ba pasteur, ba meka kotelema. Na bengaki moko ya munene na mibenga ka munene na bengaki na komele pona tia yo na ye. Na moni a désisté par politesse hein. Parce que ce qu'on provoquer mutu, abo ipe kozwa, makoki ya bwana osala makamsusu. Oui même likambo qui a censure ponanga. Na koloba même que il faut actuellement tout ça le système moko, mutu osa la campagne croisade. Biso to kokende otala yi. To créer commission moko, soki to bien ngo indépendante to ebité. To banda koleka c'est moko ebisinga yi na moni mutu moko ba lakisi na télévision babi abanda otambola te atamboli. Oui. Mais na quartier esika nga naza na bana molimo bana oyo pardon ya dans le ministère. Na yo otala bango ba ebisinga yi mais totali eloko moko to moni mama wana babi atambola te mais to ebi ki atambola depuis kala. Maman wakosi. Et puis maman ngo aza répété loko la sorcière monnaie na quartier. Alors comment kuna ebimi témoignage ka tambola te atamboli. Donc ba témoignage est commis masqué. Et comme biloko mo bazo sala pona ko benda bambongo pona ko luka ba gloire. Lelo yo ba médecin fu ba kota makambo nyonso. Ezate pona okitsa ba pasteur, mais pona ko contrer bato baza ba menteur. Pour ça, un véritable homme de Dieu, mais aussi, pasteur, il y a aussi un constat malheureux, hein, triste à la fois. Tout ça, c'est la bingomba na biso. Tout défi, le pasteur, on a sauté tout est plein d'onction à bangoté. Mais très souvent, l'église, ça, tout ça rappelle à bakakatani. Tu la rappelles à baba. Tu la rappelles à batololenge belé. Mais baba, na biso, dans l'église, tu es dans l'adresse, na bandaku, na ba campagne batika la ka baba. Mais ba ou ba ya ka ande ba lobaka. Ce qu'on appelle biso c'est la batu ba pa so ya biso mo ba nda kutozo so. En tout cas, nzamba pesa biso mission de lutter contre les faux systèmes religieux et les systèmes babyloniens. C'est pour dire que biso tozonga simate. To ko expliquer même batu que lelo soki muntu a présenté miracle, il faut to landela miracle wana tina suka. Pour ça va être suivi papa. Donc il faut tout le moyen pour financer les camotos zoloba, tout le kilamo ba caméra, tout le kilabilo nyonso. Avant miracle, après miracle, pour présenter les résultats. Pourquoi tu as quartier à Batouana? Si on se présenter, on a miracle. L'accès sur pièce d'identité. En tout cas, adresse ma camion. Et ça pour compromettre l'onction ton unité. Pour onction, ce que ça. Et au bic, ça n'a aucun cas.
ata toluki toyeba et qu'on accepte que vraiment muto abika papa ngande na oka pasi pour l'église toza bababa toza pe na bakaka tani omoni kutu pona okataki likambo zoloba nazalaki animé d'une très grande colère sainte. Colère sainte. Sainte colère. Sainte colère. Oui, eza kanda ya ko ya lolengi ya bomoto te uti na chair te, mais le Saint-Esprit te donne la colère. On va prophète monsieur Akazaki ayoki kanda mabe masumo leki na mboka, mais cette colère là venait de ce qui était en lui, l'esprit qui était sur lui. Na ina lobaka je sentais que pas si moko zo matanga na bandi koloba même que à partir ya mikoloyo na ko sa l'effort nyo soto luka lolenge moko ya kokisa makambo ba o balobi que babi ki sarabat bazo la ki sa miracle le bate évangile to banda ko zo bakoka ba baba ba aveugle o biso to yebi et puis na ko sambela pona bango que ceux qui osa magicien o meki magie a obikate na oui ta makila ya Jésus-Christ est la puissance. Et puis puissance il y a Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit supérieur. Bato bazana ngoli mwanzambe nde ba comprendre mon papa Alain Zoloba. Ba oyo baza ba fondé ça la bango passe. Oui. Quoi de plus normal. Ce qui oza nzambe obanga te. Tokoyela yo bango, tolobi omoni oyo yaka obikisaka biso tolingi bango te. Toyeli yo bango po lo baka mutu nyonso zobela yaka, mutu nyonso oza avec la yako komona. Mais soki to memeli yo bango ata 10 15 tokotala combien bakobika. Parce que bato bazokomisa miracle lokola ya bango. Or Seigneur asalaka miracle na ndenge na ye. Pozwa lokumu. Pona lokumu na ye. Alors yango ekozala siko facile okomona bato na baokima bakoyate. Et ba o baza nzambe bako continuer. Et c'est une façon ya kosisa likambo wana. Donc je pense que Tiango Katonga qui t'ont englobé d'accord dans le cadre de l'immaturité dans l'église, base de la manipulation des faux serviteurs de Dieu. Non, wana eza muzindo ya likamoko wana sineto benda. Abenda nanu, wana eza motuna suka na pesie maluba. L'immaturité dans l'église, base de la manipulation des faux serviteurs de Dieu. Papa Alain. Soki na koko tanga rapidement Galate. Oui. Okomo la Bible zoloba, okotanga même nanda ko Galate chapitre 4 verset 1. Bible lobi baba zoloba que l'héritier si l'héritier demeure enfant, il ne diffère ou aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le garant de tout. Ce qui fait, aussi longtemps que bakozala nanu na immaturité spirituelle, barobanaka kozala tromper na Satan. Et l'autre différence c'est là qui entre Adam na Jésus yangoana. Le premier Adam et le dernier Adam. Premier Adam abotama ajiye balita bot bat salika ka former déjà mutu oyo azaki bébé té. Et à respecter le principe il y a croissance té. Mais sur autant il lit chapitre 2 verset 52. Jésus grandissait, croissait, augmentait en taille, en stature, en sagesse. Donc il grandissait tant dans l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. C'est-à-dire, vous posez ma colonne sur le chemin de la maturité. Tant que vous avez maturité, makambo nyonso ba phénomène nyonso ya pas on besoin ça dans l'église et vous allez sous-souter. Mais les lots, les pharisiens wana, les pasteurs wana ba yena ba intérêt ba lobi nini, ba lingi ba maintenir le peuple de Dieu na immaturité. Pour base à la fanatique à Jésus mais base à la pardon ba disciple à Jésus mais ba comme ba fanatique na bango. Pour ata sali mabe ou les batika na côté à parole. Mais bango batika la sentiment batika likaka pour l'homme de Dieu. Donc voilà, ata lobi bobino sobola la na mataliko na bino na otumba bino moto bandimi. Bengana mona na ndako bengani voilà pourquoi ba shege bazebe. Soki église ba omemoka na ba prière, ba omemoka na makambo watata mosi bakanga yo banini bazote ayo ba notion de base te ya doctrine ya Christ. Église wana folongwa eza prison pour nayo. Merci Papa Alain, Tokomi Penza, Nasuka émission na biso na pesi merci na ndeko Pululu na France, ndeko Pululu alobaki maman, ba pasteur ba komo misa ba billet de banque na ba porte-monnaie. Abi na boye. Mais mbongo bimanga na banque. Ce qui ngana na ezala numéroté. Ce qui ozana 0 tina 1, et ozana 1 tina 5. C'est que 6 na 7. Ils appellent pas mon tout. Si on va bimisa ezana numérotation nini, numéro ezara nini. On a des couples, nous avons un pasteur, $1500 à porte-monnaie et bimi.
Yango papa. Namoni à côté si pena science moko ya likolo hein. À côté ça likolo. À faire réfléchir biso makasi. Vraiment. Alors il faut to landela makambo parce que muto ya akombanda komona makambo ça lokola parce que liboso to bande komona neti so to lobi boza critique. Critique négative. Or il faut qu'on dénonce ma bé. Okozwa malédiction tango ozo sala makambo devant un vrai. Mais muto sala na ya azana info. Donc ozo sala makambo na un voleur, un brigand na muto aye ko bungisa bato. Ozo dénoncer ozo bisa bato que so bomoni muto sala boye bolanda ete aza faux aye pona ko bebisa. Donc il n'y a pas de malédiction. Papa Alain to komi na suka liloba suka poto ka bona na na mokolelo na banzi ete émission mo za penza elengi to solliciter to kozonga lisusu parce que la campagne il y a lutte contre les faux systèmes religieux, un mot de la fin onalelo. En tout cas na mot il y a donc to le banga ni ko mingi ya séparation ya onalelo. Exact que naza content d'abord na émission à Boye. Au moins que l'émission msu tout ça là eza sponsorisé na maman qui dit le na directeur na biso, ça dit que bazo salaire moko que évangile kindeli boso. En tout cas na lingai plus na surprendre bango pour na ko remercier bango en public. Parce que ça misala malamu et parfois ba moyen ba côté mso ko kindolo ba makamba boye ba bloquer yo mais bango bazo linga plus makamba boye salama. Na lingi pene sa bande gonso bazo landa yo pe koma andenge to moni ba combattant bazo telema côté politique ba tumba opposant côté na côté bisope je crois que wana eza pona na côté na bango bisope toza na posa en tant que ba chrétien ça dit plus na zolo ba na domaine spirituel hein le kola congolais na noté mais le kola moi na nzambe citoyen du royaume to telema pona obundisa nyoso oyo elingi ko compromettre bonheur et à église, on va compromettre donc le bâton dans le roue, il y a marche et église. Je crois qu'il y a un mot et là qu'on a recoloba. Nous avons pas mal de conseils pour soutenir l'ikanisio yo, même na ba conseil que ça soit na kota la kaka pour transmettre le message wana. Et tika nzamba pas mal même bande conseils oyo bazota la biso oyo ba kenda musika na ba mboka mususu ya musika. Lokola papa Christian Bitulu. Azalaki moko kati na biso azawana na France nzamba pambola ye nzamba pambola papa Marcel Kasongo za papa na ngai zape malamu aza mosali na nzambe mikolo azaki na séminaire wana na Belgique nzamba pambola papa Emma couple na bango bimbana maman Marie oyo basoutenaka pe émission oyo bandeko nyonso basoutenaka biso même na lolenge oyo tozoyeba te nzamba akanisa bango lelo na yaki nga moko te nazali pe accompagné na ndeko on a appelé ça un mot na lingaki apusa na tandeko Flori Mutombo aza moko oyo azo travailler na groupe La Plénitude Musique pe aza na administration na ministère oyo tuzo sala elongo na bango Nzambe oui ndeko Flori Mutombo yemo papa kotane en tout cas na pesibino ba shalom belé en tout cas nzambe nanga papa pour la bino botika mala. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba pambola maman qui dit là na papa na biso qui était Vraiment merci. Les temps qui nous est impartis touchent pratiquement à sa fin. Donc, naibete botikali na posa. Tokozonga tokolobele longa pasteur Alain Kasongo ya église Yahweh Shaddai. Merci na ba internaute bokoma ki na moni Claude Mbola na France, Picho Pacho na Norvège, FM4 na Londres, en Angleterre. Papa et maman Marie Manzambi, mbote pa ezomi bino na pesi, mbote na assistance na moni papa de chute mambetu kuna prise de vue, na moni Richi Bisengo na assistance na bosanité, Solve Magema na montage, pe un grand coucou na la perle de Congo Lokole News, Mimi Sabi. On se retrouve pour un autre numéro toujours na Kadreya, lutte contre les faux systèmes religieux avec le pasteur Alain Kasongo. Ndengebino boloba, seule la lutte libère pour la Congo. Ye pa ene eloko asika pour na église et kangwama bana na nzambe bakotalo la na place ya lifelo pe bana na nzambe ba vivre bonheur na se ya mboete bazongisa molimo ombo katata. Merci papa Alain. Merci maman.